Batondo yenge kieno. Banguza wa yamaraka atela maluba. Ipo bayema. Poto sa tuto banguza. Poto pesa na mbote na koma fungi mbangu. Yenge kieno? Yenge. Sikoyo. Tukomi na yenge ya mabonde. Tukopesa libonde lipaya. Mama Bakangila. Yenge kieno mama. Ok. Okobonde la. Pour la mukolo ya lelo. On a rappelé les achemins moko motu ya pona biso. Ma maman qui va vite à Bayaki, va vite en Kanga Babundaki, et belé banekaki. Et comment il y a un moment moko, nous avons pour tout l'Inde, il y a un monde qui va biso la Congo, pour nos races royales. Nous allons voir Batunio sauter. Il y a un monde qui va biso la Congo à Kimbangu. Il y a un visiter biso, il y a le bi, dans un Fouloussi. Il y a un libéré. Va pepe nous saka chopa ou va panzer na moki va kongo ka chopa za biso la race royale yenge keno yenge c'est saka pa la biso bolu ka komo mbuza bo ba lo na quantité ezati bolu ka komo mbuza bo ba lo na ki allemand ezati la prétisse eza ya biso il faut to petra la fier on a qui marque là ti la marque to bona chaussure au demi na bona zela o kometa nguza nzoto ko nguza ko eza ya biso eza ya batu mususu te faut ba bozongo bana biso bakongo yango foto za mutu moko to lingana na zona mundele ya koti si division kati na biso po eta bebisa biso mais to za mutu moko yenge keno yenge otika libonde lipo pa mama abonde la pona mukona lelo ndenge to sangani Tati mbangu tata mbangu tata mbangu tata